Fali Poupa abimisi DC7 ou asali featuring DC7 na René na 2024. On comparer DC7 na banzembo ba musicien mususu na 2024 to featuring wana. Na ba musicien mususu Tozuka Mobondo. Tozuka Mobondo. Mobondo ebeta koleka. Ya pour l'information yango nde ofungola kadi. Na 2024 Mobondo beti koleka. Pour l'information yango nde ofungola kadi. Selon l'information, et ça récite. C'est-à-dire 2024. Voilà. Faire à Betty mieux koleka Fali Poupa. Vraiment. Donc DC7 Betty te Mobondo de Betty belé. 2024 tu fallait un échec. Échec côté à la production. Comment ça? Parce que la production a une ceux qui ont la routine d'abord qui na ba intégralité au monde que fallait azana la difficulté à retirer ba concert na l'intégralité. Donc abeti ba concert rebelli et ça juste peut-être pour nous satisfaire. Alors on doit reconnaître Fali Poupa abeti ba concert rebelli en 2024 mais pas tous les musiciens non? Mais inaperçu. Pour les musiciens ils sont ba concert inaperçu. Fali abeti ba concert pour les tous les musiciens na Congo mais inaperçu. Et faire ego la beti ba concert mukie mais ba concert moko vraiment ya malamu. Ya malamu. O atiki ba trace za inaperçu. Donc bon, ceux qui na ko tanga bango ya liboso na ko tia faire ego là. Oyo asali ba exploit, oyo monani moto pena mati si biso na level. Ya mibale to moni moi muke si photo il faut reconnaître. Muke héritier Watanabe, moi muke Fali Poupa, moi muke un peu rolo ba peut-être selon ngai Robo n'a pas Fabregas. On a 2000 travailler dire. Hein? À travailler. Fali à travailler. À travailler dire. À travailler. On a continué 2025. C'est-à-dire ça explique au Azala dans la quartier latin. Bazala rep na 9h mais à la mouille 4h. À laver, à bandi odo taluba baluba ba pas comme. Donc c'est-à-dire qu'on répéter ça à 9h mais 5h Azala déjà na les répéter. Esprit wala travail wana zongi. Donc fallait azangi moi ba esprit travail fois ba ça. Président Ouattara, il va passer de la mission passer à Fabregas. Hein? Passer à Fabregas. Parce que n'a pas même à faire. Donc c'est-à-dire héritier Ouattara, azanda ko bazo tonga, azana bazo katana bandeli la fondation. Ah, oui. Ba faire bazo kende pour na achever. Mais ba héritier azana na bandeli la fondation ba katana. Donc na yebi que ba architecte ba comprendre le na lo ba maso ba comprendre. Donc il y a katana bandeli la fondation. Mais entre temps baninga mususu ba komi de la mire ba tombola mire mususu baza de bazo achever. Donc là tu vas faire bazo achever déjà. Héritier azala na monde la fondation. Maintenant biso na pas héritier aza opposant à conscience na ye. Nandeni. Mais ye muta yebi ba vérité tout oya roloba. Au-delà ya ba fanatique na yebi lo ba roloba. Muta ko expliquer ma momi eza héritier. Qu'est-ce ma momi? Que faire aza niveau na été? Fabregas aza niveau na été? Par rapport à ba cours, ba échec ils moi trop. Échec ils moi trop côté à Fali. Mais côté à ba réussite na rolo ba ke faire azana ba réussite belé par rapport à ba concert phare oye abeti na o sali ba événement na ye ningi a conserver ba événement na ye ningi a préparer ki ba événement na ye vraiment il est les scènes mais Fali pas beti na ye mais dans l'ensemble na nyos oye sali vraiment pour nga Fali isa échec ça a vrai gaulois au ça va hein oh vrai gaulois c'est vrai gaulois azaka gaulois faire abebisa ba vie ya bato belé. Nabi ke loko wane ko choquer bato faire abebisa ba vie ya bato belé. Soki ba ça essayer lelo ba vraiment ba PD eza pour na faire. Donc c'est-à-dire que ba ça la plateforme mo ya bato moko boye lelo ba za la monde moko parallèle. Le monde moko ya gauche o ba vivra po ba ça la bien. Il faut attaquer faire ego. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à Vignon, Boulingaraming. Donc, on est sur www.ideologie.tv. David Wimbe, Masolo, Yabalabala, comme Dab, Nenem Sakabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wimbe, la Sakabinango, Nabet Rabé, Masolongo, Nengenini. Et c'est pas ça qu'a vraiment Namoka Oyo. Bonne année, Nababone, Nabisotou. Bonne année na batutu o balingaka masolo balabala bonne année na bato ba partageaka des émissions ya balabala ba j'aime botaka ba commentaire wana et salaka
biso penza bayeyeye ouais merci le banzajo à direct de Paris. Bonsoir Paris, monsieur le Banzadio. Donc, bata balabala boye ba toza suna monsieur le Banzadio te. Comment na monsieur le Banzadio na balabala et comme ba direct et comme ba appel. Donc 2025 on to banyango na yibige makamba malamu e kosalama. Lelo na balabala toza bongo na Raoul Ngasia. Et avec Raoul Ngasia on va se de parler à long et à large. Makamka ba réalité ya musique analyse mingi ezalaka pena na masolo ya balabala. Bienvenue les Gabonais du Bodidi Nini, bonne année à toi. Bienvenue les Gabonais kota masolo balabala ekosala bien. Boss les petits, bonne année à toi. Boss les petits kota masolo balabala 2025 oyo ezala ya malamu pona yo. Champion David Champion David Chara. Champion David Chara. Donc, moto ayebi secret ya visa na mbora oyo. Champion David. Kota masola balabala ekosala bien. Raoul, mon frère. Ah, bonne année, bonne tarde. Bonne tarde, bonne année. C'est peu comme on a. Ça va, mon frère? Ça va. Par rapport à balabala, par rapport à l'actualité, au moins 2024 en autre, c'est ici, côté 2025 plutôt. Selon yo, les musiciens se comporter tout en général. Bon, pour la 2025, avant la 2024 déjà, et bandit déjà bien, comment on a côté au faire déjà, la Bumba, Héritier Watanabe, na Kipese, oui, Ranson, je crois bientôt là, puis à la production en Europe, précisément à Paris. Donc pour moi, 2025, ils ont annoncé bien. Annoncé bien. Mais pour la 2024, peut-être il est équipé bien par rapport à l'actualité, par rapport à l'évolution de l'artiste, par rapport à moi, le changement automobile qui remet l'équipe bien. L'équipe bien, s'il faut te rôle en global, il faut bien. Dans 2024, va mission tout, selon yo, va salir musala malamu, va travailler bien, va bosser bien. Bon, te rôle va te que on va salir musala bien, mais te rôle va peut-être que va tout va salir bien. Et ça un peu voilà, te analyser. On va salir bien par rapport à l'œuvre. Mais cela va pas être détail. Détail, la sens que pour l'année 2025, 2024 plutôt, ceux qui n'ont pas évalué. Oui. Et ça, là, moi, quelques artistes, on a eu au chat, na analyse, à la même à 4 traités. 4 traités par rapport à la statistique. En 2024. 4 zébélés. Tant à bon. Bon, ceux qui n'ont pas il y a le bosso n'a pas fait régola. Oyo asali ba exploit. Oyo monani. Tu peux pas mater si biso na level. Demi balé, tout moni moi mouké. Si photo, il faut reconnaître. Mouké Héritier Watanabe. Moi mouké fallait poupa. Moi mouké un peu rôle peut-être selon Naï. Robot n'a pas favorisé. En 2024, parce que tangi bongo, ce que le but de ça, nous avons besoin de belé. En 2024, numéro 1. Au Rotanani. Les affaires rigola. Donc on a belé. Parce que ceux qui ont évalué les belé, tout le monde a battu. Mais si on a rôle bakeza na moko beta ki goleka ba on savait ti ba concert rebelle. Mais pour nanga ina évaluer à mutu na ba concert rebelle te la tala o etikalaka. C'est-à-dire mutu azo sala ba biloko o rose la historique non que ezala ba inaperçu. Mais pour na ba inaperçu eza pe na bato ba beti ebele mais ba inaperçu. Mais mutu abeti ba concert o to rôle ba keto fandi, to kepe na ba image to fandi to analyser les affaires rigola. Donc jusque là il est laissé. Mais bon, on a travaillé dans le cadre de la bêtise production belé. Et tenir compte peut-être ou tenir compte dans la bêtise production belé en 2024. Déjà, pour l'angaï, nous avons évalué la chic. Donc si faut la professeur par rapport à ma cours, ben chèque ils ont trop. Les chèques ils ont trop côté à Fali, mais côté à la réussite, la rôle ba que faire azana ba réussite belé par rapport à ba concert phare oye à Betty. Na o sali événement na ningi à conserver ba événement na ningi à préparer qui événement na vraiment il est laissé mais fallait pas beti na mais dans l'ensemble la news o ya sali vraiment pour nanga fallait isa échec 2024 tu fallait un échec côté à ba production. Comment ça? Parce que ba production na news
ceux qui ont la routine d'aba qui na ba intégralité au monde que fali azana na difficulté ya rotia ba concert na l'intégralité donc abeti ba concert rebeli eza juste peut-être pour na satisfaire alors on doit reconnaître fali pour pas abeti ba concert rebeli en 2024 mais tous les musiciens non mais inaperçu koleka ba musiciens nyonso mais ba concert inaperçu fali abeti ba concert koleka tous les musiciens na Congo mais inaperçu et faire ego la beti ba concert mukie mais ba concert moko vraiment ya malamu oyo atiki batrace eza inaperçu te donc oyo peut-être même ntina ba 2070 bana na biso bakoki mpe koya kotala yango na basentiment ebele mpe bakoki kose référé na yango bakoki kozwa bamayele ebele par rapport à ça mais mpo na fali asali baévénement na ebele par rapport ya baorganisation na ye mais beaucoup plus eza inaperçu aussi faut toke na badétail okomona ke badétail oyo nga na kopesa par rapport ya baconcert afali okomona ke échec ekozala nazoloba par rapport ya bato baza averti parce que bato balandaka biso eza na bato mosusu barefléchisaka na batibia eza na bato mosusu barefléchisaka par procuration ye te azoréfléchir mais ezaki bapesi ye maloba mais bato baza averti bato bayebi musique vraiment faire aza vraiment dans les mains donc fali aza na mwa difficulté wana asala effort a réduire quantité ya ba concert na ye aluka asala babiloko moko ya qualité ezala bien vome kutu abeta ata concert moko mais ezala te ya qualité ke obeta baconcert ebele mais ya malunga te baconcert ebele inaperçu fali azobeta baconcert ebele ya malunga te mamozolo bozoye bango naza trop sûr na défie bawario tout fali azobeta baconcert ebele mais ya malunga te na défie bawario tout wario oyo amoni ke fali egola azobeta baconcert ya mukie mais ya malunga tokoki kozwaka exemple eka moko oui toyoba na 2024 artiste nini abeti concert abien koleka Adidas Arena eza question totuna na bato baolanda masolo ya balabala eza question nga natuni bokomante borépondre artiste nini oyo abeti concert abien mie oyo asali mie dotango naoloba mie par rapport ya population par rapport ya scène par rapport ya live performance tout concert ya Adidas Arena selon yo concert ya Adidas Arena selon Raoul etikala na bamémoire bato nde tomona baconcert mosusu etikala concert na etikala wa etikala soki tokoti na baba to toyoleka na baboite wana kutu eza kolobela te concert ya Adidas Arena aza le seul le seul oyo na 4e génération na 5e il est le seul artiste oyo soki abeti concert ezobima lokola album oyo bato bazosomba masanga ye asomi masanga fandi walanda concert affaire non kolanda te kotikala mais concert kotikala eza babiloko oyo tofandi boye concert eleka mais baotiela biso banzembo yango concert affaire etikala oyo nde namonaka maître Asani Isaïas yalingaka moko koyoka mo baconcert trop donc maître Asani Isaïas soki asimbeli okiti kondima te donc ye mpe azwaka temps afandi boye atie mpena concert affaire ebeta mpe mais bato baolanda biso te baolanda biso bao baolanda batémoigner parce que même lelo nga na otinda bato tout bakende na baplateforme okomonaka le seul artiste oyo aza na baconcert en intégralité eza faire egola donc baconcert affaire egola ezotikala mais na YouTube ezotikala nonke ekotaka na bafeti to ekotaka na babar ebetaka wana eza selo ndenge yo olobi mais mpo na nga nayebi ke concert affaire eza baconcert moko historique surtout concert ya Adidas Arena eza concert moko historique oyo lelo oyo eza référence ya baconcert ya 2024 lelo même biso so tokoli soki nakopesa mwana nanga référence ya année 2024 nakopesa ye mpe na concert affaire egola ya Adidas Arena oui nakopesa ye mpe référence ya concert affaire ya Adidas Arena 2024 vraiment donc na baannée moko même anataka ba 70 ans d'âge nakoki kopesa mwana na ngai référence ya concert affaire ya Adidas Arena e ezalaki na année moko ba 2024 eza na artiste moko abetaki aza artiste oyo abeta concert oyo ezalaki en direct ya TV5 donc allez-y comprendre le seul artiste congolais oyo azobeta concert na France mais en même moment bazotia yango en direct na TV5 Afrique mobile ezotala le seul artiste congolais oyo abeti concert na Adidas Arena soki okei na bastreaming oyo asala biso nyonso toyebi donc il a aussi valorisé oyo eza rumba congolaise mais s'il peut avoir performance tout parce que concert wana lelo eza lokola lipa la mwamba la moto aza na posa maya donc so oza mpena na posa ya ndulu oza na posa otala concert le concert wana eza mpena lipa na mwamba donc so oza na posa otala concert
kota la concert à faire. Na ba concert otie Fali, non, na ba concert otie Ferregola comme numéro 1. Numéro 1. Na bilan ya 2024. Bilan 2024. Surtout na ba type to na ba nzembo to na ba album. Na 2024. Mission nini o to kotia numéro 1 na 2024. Côté wala déjà to ça la divergence. Pourquoi la lobby to ça la divergence? Au moins les deux côtés ba fan inde ba kabola ba biloko. Parce que là la rôle ba lelo ke faire aza likolo. Mais au moins la peut côté mususu ba rôle ba ke artiste. Et aux na facilité o lo ba pona. C'est-à-dire que pour là oui, pour là o faire a beti album na ye ya Dynasty. Au moins na ke so ke na ba concert à faire. Au moins na ba bazo yema banzembo na ye. Pour moi, ils ont déjà réussi. Non, ça la statistique. Statistique, c'est ça que. Faire une idée, fallait pour pas abimisi DC7 ou à sali featuring DC7 na René na 2024. On va comparer DC7 na banzembo ba mission mususu na 2024 to featuring wana. Na ba mission mususu Tozuka Mobondo. Tozuka Mobondo. Mobondo ebeta koleka. Ya pour l'information yango nde ofungola kan. Na 2024 Mobondo beti koleka. Pour l'information yango nde ofungola kan. Selon l'information pendant et ça réussite. Donc c'est-à-dire 2024 voilà. Faire a beti mieux koleka Fali Poupa. Vraiment. Donc DC7 beti te Mobondo de beti belé. Mais il y a un lobby qui récite les batala la ndengeni. Parce que tout le monde a déjà que Mobondo bimi, le lot déjà en 2025 qui bientôt là na kan na Maroc et ça la ouverture. OK na ba page ya café OK na ba page babali déjà mentionner loko wana. Selon basouk c'est information que à vérifier le Mobondo et ofungola kan. Parce que yo loba na Mobondo na DC7 ni to rolo beza na réussite. Wana ba bon répondre. DC7 na Mobondo. Des preuves années pour informer bino na Mobondo bimi artiste azola ki lisusu na Tanzanie. Bon a que nous collaborer na artiste mo ya Tanzanie ba bon qui je crois que na éviter ceux qui ba yoki yango. Fala utobe d'abord mon la Diamond. Mais tout na elo kwa ngwezawa. Bon ngolo bani. Mais elo kana nini Mobondo zawana. Tozala na honnêteté. Fali a outre ça les logo na Diamond Kalate awa. Autre sur la studio. Mais est-ce que zobeta? Parce que les logo qui na ba plateforme les logo kuta déjà Mobondo déjà ça va. Mais nzembo wana ba sala Diamond pas bimi déjà. Mais na marché. Donc 2024 ozo mona faire rigole aza mona ba point belé, aza mona visibilité belé, asali mona makambo mona belé. Oui, malgré ba fort à mutu ba imperfection zanga terre. Moi ben era mike ko zanga te to ko reprocher. O ko reprocher faire na nini na 2024. Bilan 2024 faire rigole. O ko lo bani pona ye. O ngala ko ni mabe o moni. Bon, ya mabe te mais o ngala ko reprocher faire ezaka ke il faut affronter réalité. Il faut affronter réalité. Affronter réalité. Affronter réalité. Bon, ce que la lobby a raté, bon, ce que ça manière ya fonctionner na e. Biso toza batute to lobby là e, mais dis-moi, pour dans selon point de vue na ngai, il faut affronter. Donc c'est-à-dire ve otike lande mutu tanti. Parce que erreur moko ya muke ve asala apesa ki moi terme muke ya otike la mutu. Atike la moi na mai ta ebele, yango nde sala ke ba ebele. Ba meka un peu ko beta mingi à côté ba kota bazamba ya ko croire que il y a l'équipe fait rigola. Mais pour nga erreur on nga la remona pas vu à affronter. Donc fallait pas. Comme ça pendant 2024 à travailler dire. Hein? À travailler. Fallait à travailler. À travailler dire. À travailler. On a continué 2025 de ça esprit au azala on a quartier latin. Bazala rep na 9h mais à la mwa 4h. À laver abandi obeta lubaba ba pas comme. Donc c'est-à-dire qu'on répéter ça à 9h mais c'est que ça déjà na les répéter. Esprit wala travail wana zongi. Donc fallait azangi moi ba esprit travail faut ba ça. Il faut en 2024 na 2025 oyo fallait ba ça. Conseil na repérer le artiste à améliorer. Donc c'est-à-dire azongi esprit à travail. Eric Watanabe. Wata place ngala lobela rafere obi moi muke fali na linga rocha mingi watati. Hein? Vérité en wana. Mais moi pesi moi remarque pour na faire
opesi remarque mpona fali soki na ndaba na lobela wata kokota te wana fona zana la casquette ya ba villageois le fona mi ko bana villageois pona ya na niva fali ya héritier Watanabe. Voilà. mais ça ngoka simple te ndenge ozomona héritier Watanabe bongo kolobela eloko moko te ona kolobela ye akanisa te ke musique oyo azosala wana eza toujours na maison mère wera atika ye déjà obeke ye atika déjà wera acomprendre ke aura na ye eza important mpona carrière na ye mpe fo ayeba ke oyo azolinga koma lelo eza na bato baleka peut-être futur na ye eza bapasse ya bato mosusu mais soki azolinga asaute futur proche na ye mpona kokóma na bafutur ya bato mosusu ekosala eboye président Wata eza bapasse ya bamisien mosusu passe ya Fabregas passe ya Fabregas parce que nakotia même ya fere te donc c'est-à-dire héritier Watanabe aza ndako oyo bazotonga aza nano bazokata nano bandelu ya fondation oui bafere bazokende mpona koacheve mais bahéritier aza nano na bandelu ya fondation baokata nano donc nayebi ke baarchitecte baocomprendre eloko na aloba bamaso baocomprendre donc ye bazokata nano bandelu ya fondation mais entre temps baninga mosusu bakomi deya na mire baotombola mire misusu baza deya bazoacheve donc neti bafere bazoacheve déjà héritier aza nano na mondelo ya fondation donc na batie kudu na fondation te mais baokata nano fondation ekaka neti otia makasi mais il faut toloba yango mpona kocomprendre ke ye fo acomprendre ke il faut bosser parce que soki tobi tokende na badetail na kosenga mpe ata spiritas moko aya mpe susu okoyeba niveau na Fabregas déjà ça va alongwa nde kaka na distraction atravaille abose azongisa mpe esprit oyo azalaka na yango wana bo bina file abose na 2024 na échec eza ebele babose donc c'est-à-dire 2025 c'est-à-dire 2024 eza basala bilan moko oyo kopermettre bango na 2025 basala makambo mwa bien par rapport à l'actualité to cité déjà TV Zangonga par rapport à l'actualité to mona boye sai bakomi koswana na mabanza et babosani bakomi baye baza artiste comédien bakomi koswanela artiste musicien donc sai pour Fally Ipupa et mabanza pour faire rigola sinon yo zomona ndenge nini bon musique à Congo ekomi nango kaka donc ata ozano kaka moto il faut ozalaka moto afere il faut ozalaka moto afali pourquoi bon mpona ngai nao répondre yango na dévolé mais avant na répondre na dévolé na oloba eloko moko jusque là so otali musique ya Europe France États-Unis Congo na dérouté te na polémique donc c'est-à-dire la divergence wana Congo na tobima libanda te jusque là divergence ya musique na biso polémique na biso eza na dans les bons donc tokende bien mais pour na côté ya mabanza na sai na répondre bango lokola na otalisa bango lokola ba artiste pe lokola bato ba kozala parce que artiste eza mutu mususu sai lokola artiste eza fiston eza mutu mususu sai eza mutu mususu je crois que même mabanza aza na partie où kozala artiste aza na partie où kozala lokola mutu moko ordinaire na ba côté na bango ordinaire baza na ba sentiment baza na ba artiste na bango baza na ba préférence na bango wala tokoboya te donc soki mabanza azoleka na TV pour défendre fere azo défendre te lokola artiste mabanza mais lokola fan oyo aza mutu aza na ba plaisir ayokaka fere aya kodéfendre artiste ne na ba valeur oyo amonaka pa fere soki sai azoya koloba ba n'importe quoi mpona fere azoya koloba te lokola artiste mais azoya koloba lokola mutu moko ordinaire mpona nga azoya koloba mpona artiste na ye mais sauf que bazosala neti sai azosala yango nde kaka bien te osala mpona faire rigola po sai aza vrai gaulois ya kosala bavantie vrai gaulois vrai gaulois azaka gaulois fere abebisa bavie ya bato ebele nayebi ke eloko wana ekoshoke bato fere abebisa bavie ya bato ebele soki basaisai lelo bango mwa bapede eza mpona fere donc c'est-à-dire que basala plateforme moko ya bato moko boye lelo baza na monde moko parallèle donc monde moko ya gauche oyo bavivaka mpo bazala bien il faut batake fere rigola donc même ifali vie ya fali nafongola mwa parenthèse vie ya fali ebeba mpona fere donc mpo nanga sai koleka na tv koboya artiste ya monene lokola fere rigola eza baerreur moko grave donc mpo nanga mpona koboya fere rigola il faut azwa mwa bata ebele ya koréfléchir parce que nga lelo so nazoboya fali
nakoboya avec ba preuve oyo ngai naza nango par rapport à point de vue na ngai. Mais ça été azo roboya faire aza pena na basubasima te oyo azoboyela faire. Lokola mutu, mais lokola artiste azokosala mwa carrière na ye. Nayebi te so ça a raisonner pe que M soit artiste. Parce que si on a raisonné à artiste, il faut le voir qui la casquette voilà à ça la art parce que art de salai. Il y a beau salai. Donc c'est un le beau salai a comment trop dans ma fertilité. La place bayerma mis sur l'autre tout le monde en haut. Et l'autre bata tout séraphin, et l'autre batou voilà. Dans la liste copain là bébé papa a organisé show batou baye de solo baye na 2024 bébé papa l'équipe ça hein artistiquement par là bébé papa l'équipe bébé papa aleki ça la asali makambo le ça na 2024 la musika yo le bela événement nini o ça organisé na 2024 mais bébé papa auto ça l'événement la bobo to na kini plein craqué ça c'est émission hein surtout là que au ça l'émission là aux artistes est-ce que ça ndenge moko parce que même bébé papa quand les gars chaque jour to la mukana bébé papa mais to la mukana le rôle artiste mais ça c'est un to la mukana na télévision ou bien na réseaux sociaux to la mukana le rôle nani parce que même il est là hier pour atteindre sa bana naï il fallait que alata biloko alata kawana ba kolana alata kawana donc c'est-à-dire abani ko bossa na ba identité na o za ba potentiel na pour na ko s'accrocher la mutu moko o mususu il est pas za na ba incompatibilité bele parce que tant on les défendre mutu za na ba incompatibilité suka na yo po zande donc pour ngai même si au bossa le loko na de ce to ko évaluer même na ba artiste comédien bébé papa le qui ça oh na musika ko ça na 2024 évaluation pe na bébé papa le qui parce que même au bébé papa ça depuis abanda carré na sala ngote qui a organisé show moko boye batu ba ya ko futa billet pour batala yi ça dans la sala ngote mais bébé papa ça là et plein craqué et simbi pe donc on comprend déjà nenge mutu azo kene na ko sila donc pour la conseil na repesa ça na bi ko Xavier aux fan ya faire mais na monde oyo kota peut-être ba imposer yo fola na mutu suivez les guides il faut comprendre na monde na bino et voilà suivez les guides mais ko bossa na ba o eza ba vraie valeur na aux artistes oyo Congo yebi sala musala na yo tala ba bébé papa yo za yo fo benga ba icône aux légende pas na ba mais dommage lelo yo ozo sala ba n'importe quoi vraiment eza passé lelo ba tatu séraphin ba Herma Miss lelo bangonde ba sala fierté OK bangonde faut ba référer pas na yo mais yo ba na roko même lelo to ko ba pe il doit la ça bébé papa la place bébé papa il donne les à la cesse mais c'est rose à la il doit la bébé papa il doit il y a ça bébé papa pourquoi parce qu'il n'est pas envisagé un jour à organiser show à ça la té show bah tu vas foutre habillé bah il faut battre la ça maintenant on va la fitille mais tandis que ça passé à bébé papa mais c'est-à-dire il vient à ça distrait à ça distrait ma casse ma casse nenga bongo il y a ma casse ana distraction à ça même opposé à conscience naï oh ça opposé à conseil donc même les gars la TV tant va le baba bloc wala amié ba na parce que sur amié ba avoir le baba n'importe quoi na ndenga balabala s'il vous plaît sai na mabanza donc bomi bosani bino mi baleke boza ba artiste comédien donc ya wala loba bo fandeli na bino o ya fandeli fere o ya fandeli fali non na côté wana lokola bateau baza ordinaire lokola bateau c'est normal. Non, s'il vous plaît. Bazabatu ordinaire. Mais au moment par rapport il y a au moment ma banza ngala yebi ma banza so raza artiste alata biloko na alata mais ba sortie médiatique non son atelier ma banza aleki ma banza oyo azo mais pourquoi ba komi ko sala makambo oyo ma banza to yeba so alati na ye Serge ma banza tu vas aller sur la latine naie kilote naie atie ba bretel naie si c'est à fou ba to ba naie ba c'est pour la maram naie après ça la ba biloko wana ba meko sala te ay le seul la biso makambo ko ma porter parole à faire donc la anja ma banza atiki carrière naie pour ako ma porter parole à faire nani oyo comment nani sai atiki maram naie pour ko ma porter parole à faire lelo si faut to lobela bango balé ate ma banza na sai mais les gars na TV pour le bel artiste bon mais bon les gars non tout ça par rapport au monde a déjà ça les gars moi trop pour la ligne abunga qui est artiste
Mais ma bande peut-être a senti a se sentir lésé et tant que mutu. Eza pas humanisme sali et tant qu'artiste et tant que peu mutu azo réfléchir azo ta la patrimoine le la faire un individu mais voilà ça il va distrait à rediminuer faire na ba niveau wana. Donc à défendre de faire d'une manière positive. Voilà mon la place ma bande sala émission pour ba la robot ya artiste. Pour y ba répondre nous avons que ça inde azo li va créer zone ombre de c'est-à-dire il y a molili pour le dérouter l'artiste belé on va le repérer sa conseil on a l'artiste comédien bota la bébé papa d'autant on ça la makam ta la bébé papa en 2026 à Rosalanane parce que ça c'est à commander déjà mandia ça c'est à commander déjà mandia à bungane Rosal artiste à comment la porter parole donc bota la rapeta on ça la bébé on ça la lelo tout monde la bébé papa tout ça la batatu Séraphin bana obaye bino boza ba mikolo fo boza ba exemple fo bo produit ba conseil pa na bango mais soki lelo bino bokoki kosala ba biloko o bango bakoki kosala te eza pasi makasi wala la intervention la di esobe la intervention ya vie de loin omona ke bango pe au delà kozala ba artiste mais ba pesa ba point de vue bino fila le nani vie de loin lobi ke faire sungaye fala sungaye bango tout ba sungaye à quoi sert kozala parti pris bon tant que le bagage c'est qu'il pas beau ça les artistes et tant que mutu après ce point de vue pour un intellectuel azo réfléchir azan a droit à reporter un plus et tant que mutu au-delà aux artistes baza bato bazo réfléchir parce que être artiste et ça mutu aux vivre na futur parce que biso bato ordinaire on vivre peut-être pour la présent mais un artiste et ça mutu à vivre pour la futur donc on a bien la bango extraterrestre au biso to kanisate bango fo ba kanisara wana pour na interpeller la biso mais ce qui ça c'est vraiment perdre ba vraie valeur wana. Parce que là, on maté par exemple, chanteur moi a fait rigolo là on répond de ça et ça. Faut mutu ka ya domaine na ye, on répond mais on va réfléchir mieux pour les kai. Donc ma banza na minute on va réfléchir mieux. On était là avec Raoul Ngasia na nenga balabala. Tosuki na biso. Na sepeli na pesi mbote na ba tutu balandi biso na moment oyo. Na pesi mbote na ba collègue na ngai ya COP. Na boss na ngai Santo soki l'agence na biso ya voyage SS à travers la petite bavait tout à plaque bavait niveau Simplice Cardozo Ruben Mestre Shadrach Bamasa tout vraiment mote na ba relation tout na bato bazolanda masola voilà sans oublier Naomi Masole zanga suka plaisir à fort Naomi voilà na ba golois tout bazolanda biso Tozawana, mais je sais que 2025 déjà, il va dire qu'on annoncer bien. Déjà, devoir déjà à Bumba, devoir à Bumba ou Baolo Belate, faire à jouer des rôles, à jouer rôle état qu'artiste, à jouer rôle état que patron. Maramalobi, ça engage que lui. Était dans un gâté, où il a balabala, donc balabala, il a répondu à Moutounion. Bengara, Ramasola, balabala, remplir la condition à Bisso. Donc, Rosala, Léoula, la bienvenue. On a ma solo et à Balabala. Donc, merci beaucoup à toi. Parle du centre tous les guerriers, Vandamboka, 2025. En gros, on a vu que Osa m'a bien pour la Balabala. Bodi Matadi, Union Européenne. Kota Masola Balabala, et Rosala bien. Abeda Chudangola, Fiston Mukendi, depuis les États-Unis. Coloniser Angola que coloniser États-Unis. Kota Masola voilà pile le top d'âge, pile le top d'âge. To benga to sola et ça la bien gote tout bala pulga ron dans ton succès. Naro anenga balabala. Kota Masola balabala et ça la bien mo bakani. Nara lancer bon défi té. Warrior nyonso. Spiritas nyonso o se sentir lésé. Na bi ke yo zali. Aya na ba preuve to beta ezala moi bien. Pour la linga mingi bo. Ezala bien. Mais pour na ba spiritas message ezaka ki ce qui spiritas mo répondre. Voilà ozana casquette ya villageois. On a un problème là héritier Watanabe? Non, problème c'est trop dire mais ce qui mutu azo comprendre était o aza même na opposé à conscience na ye. C'est le moyen où on a la ressource. Contribution n'a pas héritier aza opposé à conscience na ye. Nandeni? Mais il y a une vérité tout au-delà de la fanatique, il y a une expliquer ma momie et ça héritier. Qu'est-ce que ma momie? Que faire à un niveau n'a été? Fabriquer à un niveau n'a été? On a ça avec vous. Ciao, 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 ciao.